kumama. Yahweh. Yahweh kumama. Merci sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Merci, ça fait énormément plaisir. On sent la présence de la personne divine, le patron des saisons qui est en ce lieu, Alléluia. qui est Jésus-Christ. Encore une fois, beaucoup makasi pour Nabino Moko. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est par laquelle vous allez suivre ce grand magazine, cette interview exclusive. 3 ans de Joël Ministry, parce que comme vous êtes en train de constater là, on est à l'église Joël Ministry, au couple berger Zali, couple pastoral Zali, il a visionnaire en haut, la révérende pasteur Micheline Chabani, vous allez accompagner, Papa Nabiso Chabani, Oyope Lelo a révolté, a modernisé, prédication, évangile Lelo, encore une fois, ma beaucoup ma casse pour la couple yo. Yo mutozota la biso na etando ikia na Congo Kinshasa na province na Brazzaville na diaspora na Europe na Amérique même na Singapour bozolo na biso à travers ce grand magazine à travers cette interview exclusive. Installez-vous très confortablement dans vos fauteuils parce que ce que vous avez écouté, ce que vous avez à attendre de la part du Seigneur, de la part de la personne divine, ça sera quelque chose de bien pour l'intérêt nayo, pour l'intérêt nanga moto abetelo li solote, abetelo masapote, kolongwa li susute, kolandao nini nanite, vandaona oyoka avec la servante de l'Éternel, ça sera quelque chose de bien. Moi, c'est Deluxe Arlo, journaliste, présentateur de Optimation Magazine. On est accompagné avec le directeur général et présentateur de l'émission Rien que la vérité, Kazarema, Alvin. Encore une fois, Maboko, parce qu'il a accompagné l'émission. Merci Alvin Béa, merci à Maman Caro, l'attachée des presse aussi, la servante de l'Éternel, parce qu'elle fait partie aussi de cette église, et Maman Micheline Chabani. Encore une fois, à côté là, on est aussi avec la distinction de l'IFASIC. Elle est sur Kazarema, en même temps aussi dans Congo Dialogue, Priscilla, Baraka Télévision. Encore une fois, ma bonne Magasbonae. La servante de l'Éternel, Toye Bainayo, et Sengogo Saranate, parce que au tico, quand il clique le gomoko. 40 ans, on introduit biso awa et ça biso plaisir au sangrate mais avant tout quand on entre déjà na biso pambola bandeko o bazo landayo mondialement o koyi sabonini. Merci Arlo Wangi, que Dieu te bénisse d'abord. Amen maman. Na pamboli les bien-aimés qui nous suivent de partout, laisse-moi m'exprimer quand même en français parce que nous sommes si Kazarema. Tout à fait. Que l'Éternel vous bénisse, que la gloire de Dieu soit votre partage et que votre récompense puisse être très très grande partout où vous nous suivez au monde. Jésus-Christ, il est le même, il était, il est, il restera. Donc que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Nous amenons à cela bien sobola.
Merci maman Olimbi Sabiso au passé miko pa molonga inaye oyo fidélité tant tout kutombele bazala kaka batika na raté même makamo même bambonge baza toujours ensemble et puis papa Chadani toujours très beau hein. Bon jeunesse c'est qui monte papa. Hein? Les lutte contre la jeunesse. La vieillesse. Lutte contre la jeunesse la vieillesse donc blague zate. Merci mbote na bandeko to azotalo mondialement. Mondialement, je salue tous ceux qui sont en train de nous regarder, de suivre cette émission sur toute l'étendue de la planète Terre. C'est Joël Ministry de maman Micheline Chabani que nous voulons commémorer les 3 ans d'existence de cette église. Que le Seigneur puisse vous bénir partout où vous êtes, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. La servante de l'Éternel, la révérende Micheline Chabani Bonzale, toujours commémoré, Ndek Papa Otikoloba, 3 ans et Joël Ministry. En quelques mots, est-ce que vous avez la évaluation à Joël Ministry? Est-ce que jusqu'à présent, vous êtes fiers de votre parcours jusque-là? Oui, je crois que to Pamboli Zambé, to rendre action de grâce. Jusqu'à présent, nous sommes vraiment très fiers de ce que Dieu est en train de faire au sein de la joie de l'Éternel. La mission était que l'Éternel m'a donné une mission, mandat, allez donner la joie à mon peuple. Dans la vision, tant la monnaie qui Nzambé, Yesu Masia, la monnaie azo se carré, on a écouté na mnokonanga, à ma mission. Tu es ma joie, va transmettre la joie à mon peuple. Vous savez, Yawangi esengo eza instrument moko diable abunisango mingi. Pamba te tellement makambo ekomi na mokili ezaka ebele batan ya difficulté batan ba situation batwaka bakuta nango mais eloko ekopesa mutu bomo c'est la joie. Esengo nde esala ke mutu oyo abali na onte mais azala heureux parce qu'il a son Dieu. Amen. La joie, c'est un ministère qui restera, l'Éternel m'a dit, ça ira jusqu'au ciel. Parce que dans le cause la louange et l'adoration. Et quand les gens sont en train de louer, quelle manifestation c'est la joie. Donc, nazo mona onkola loba na ngai ezokokisama. Na mona mutu atana azimbo ote comment azoza joie. Na mona mutu comment comme ko s'accepter que nzamba salanga bien. Non, mon amour, même à ta zimbongo, à ça, sont orgueillés, à mon ango pas, à mon ango biloke koleka, mais on tombe dans zambé nango. Donc, nous sommes satisfaits. Non, mon abatou, à zoye bakofan, na muto alibota neo à difficile. Pe azana sengo azana bon moi. Non, mon amutu, oye basiko ke nazana nzambe, atam tazandoke, ngala zana nzambe, ngala na pese bon moi. Amen. Moi, c'est-à-dire la joie, c'est un ministère où il y a un peu qu'on réveille, qu'on s'en dans le baki, et tu valeur autobungisaki, voilà, nous sommes satisfaits jusque-là de ce que Dieu est en train de faire. Alors, la servante de l'Éternel, maman Micheline Chabani, vous êtes toujours la tête haute. Le fundu. Il y a tata na biso parce que c'est très difficile de demander nzambe wazana mais yo za kana sengo ya nzambe ngo yo ezapo na yebie po yebi encore il faut makasi pona oui c'est na bakisi mkeso na bipo na yebie asuki na bible te asuki te kana lo banzamba Déborah nzamba Jaël nzamba Sarana Marie. Aujourd'hui je peux dire que Dieu, le Dieu qui était avec moi, le Dieu qui est avec moi. De natanga ina baninga le so pe babandela la Bible ba ko pe ko tsanga la carte ba le bekezela mona moi si mongo boya zanga la ko makasi pona o ezabarema ba révélation azoko ko pesa biso ça fait du bien oui on continue et ça rappelle à moi si mongo boye alekala oyebi lelo nzamba saibi so malamu nga mobile nga to komi na balanga mes amis de combat, mes amis de souffrance. Tout à fait. To komi ba modèle aussi dans le monde. Que bitumba pe ko comme la les a fait inviter. Ce qui doit te boire que gauche kolokota. Amen. De mutaza capacité à compter les sous.
Ato zaki na mbongo siri na no siri te po nzamba azana yo. Oso comprendre que étape nous surtout à vie donc yango na ça la fierté ya nzambe nanga. Asa na lingete par rapport à mbongo. Na lingete par rapport à miracle. Pour mukolomo ya arlo nzamba alaki singala bi omoni tanto za na ba école primaire. Ba magicien ba ya tomboli musabo ba mo comme ndek. Maman musa baluki boye komi ba bomba bo bali kolia. Ça ce sont les miracles. Les mots biloko amike. Mais il n'y a pas un miracle qui peut te donner la paix comme Dieu. Amen. Il n'y a pas un miracle qui peut sauver l'homme comme la parole de Dieu. Il n'y a pas un miracle. Oh écoute ça mutuna kachote beti fimute kuluna tiki koboma ka la parole de Dieu. Donc tant nazanaye nazanaye il faut nazalana esengo nazana paix tala kaka tala. Merci ma bonne Marasona. Ça fait plaisir. Cette fois-ci, Alvin Béa, Kazarema, rien que la vérité. Shalom, la servante de l'Éternel. Merci, Yabéa Alvin. Maman, moi un pas en arrière, maman. Je me rappelle très bien la servante de l'Éternel. Lorsque vous êtes ici, il y a l'église, maman, il y a un ministère. Vers ces années-là, maman, baby c'est moi témoignage na yo maman. Ata tout ce qui total in la Bible, série il y a Élie, Jézabel azobuma ba prophète, Élie akuta na Abias, o ya tinagi message, Abias kutaboyi alobi non na okenete parce que et dans moment moko que Jézabel a bana ko bomba prophète. Abdias oya boma qui sans prophète lorsque bazo bomba prophète et pas nazo les sabalement papier azo met sabalement maman aboya kazana hésitation. Mais on n'a pas compris yo obanaye koye moi réputation témoignage ba baby ça maman là qu'on se le dise tout le monde bazo au courant non. Mais aussi sous courage il y a quoi ça l'église malgré l'église en isa na ba 7 personnes na ba 11 vous avez toujours persévéré. Na renommé aux agues non pas sonité dès que son à la fois maman mais non encore répondre biso na joie papa merci beaucoup Yalvi yango no moni Eli ava ya kuta na bdia tango je sabela Holanda akimaka na torrent mbule katani akimneka na rocher esika mayebi mana libanga et bon temps ma ya rocher kaukaka abimaka akendaka batina kaka epa veve moi si moko kaka. Donc, à ta torre, Kauki, s'arrêter ça. Ndaka veve zali. La servante de l'Éternel, voilà. On se comprendre que Zambé a bon c'est la biso, yemoko s'arrêta. Donc, il s'arrêta à to kutani kana veve. Yeba que le les a veve, farine est aussi la thé. Où il est aussi la thé. Et le romoro ekobota, pe okende kobunda bitumaka sans prophète de bala okolongango. Donc voilà eza courage on zamba pesa kabatona. La servante de l'Éternel a toujours courage, mais comme il peut dans un moment moboka Eli ozo beta l'histoire na wana mama akimi Jézabel. A comme dans un moment qui a la présence en Nzambe, a moni tremblement de terre, présence en Nzambe zalaki wana te. A moni mu pepeye makas présence en Nzambe zalagite. Parce que yo na moment wana la servante de l'Éternel, assurance aux oies wana lukaki Nzambe, ni assuraki yo que vous avez présence en Nzambe, vous en avez vraiment. Merci beaucoup Yalvin. Et le que assuré c'est appel en Nzambe. Un jour, quand Nzambe appelle un monsieur à la joie, ezaki na bané 2000. Mais ça yebisanga ke na osala l'église dans le ministère. Albaï nanga kana kene na pesa batesen. Et na mitiaki na musala ne kabo. Mais tant na bandi, na kinzamba yebisinga. Mission na pesio, na vision na pesio est différent. Na vision esika oyobotami. Soko le besa elango ko simbate. Il faut bima oken. Ngamo na koka na kibo moto na boya. Na ebisa même mbala na okokate na boyi. Mais assurance onzamba pesanga la vision ala kisanga amemanga na mona bato amunene na moni mutakamati nga fansinga alobi banda lelo komi commanda bato kokumba bato. Nga alobi na kokango te na ebi kokumba ngotabi moi-même je vais t'apprendre comment on conduit. Ezala kita na koti na retraite ya direction divine. Pendant tout dans Nzambe est-ce que yem ta beninga to eza makanisi nanga to eza ba sentiment nanga pona bana yebisa Nzambe tikanga la musique et so pese nga kombo et so pese na tikanga la fana langa
mais tellement ça bouillonne dedans de moi batu ba comment il ko pousser nga o comment na ba témoignage na ba na venir na biso ya quartier nanga na ba libota na ba ninga ba comment il ko pousser nga ke musala nzambe fait ça makati nanga na okendanga kosala association kuna na bali koteya miracle banzamba bali kobikisa bato abali ko restaurer bato na kila nga ba mama Maindome kosala association ya bisa ba femme de Maindome banu la kendaka association prière na prière ba balinga prière te balobi o toi qui makamo ba association ya comme si biso awa église donc j'avais quelque chose à donner aux gens alors nzambe tanga tienga la masuwa wana alobi nanga na olakisa yo ndenge ni okokumbango alakisinga masuwa wana tiaka mutu moko ona te akombo na ye alobi na masuwa wana bacontener bapesaka egri oyo etombola bacontener mpo aklase yango bacontener nyonso bandaki koporte koma bafamille famille ya bakabeya famille ya bawangi famille ya baisaac mais au lieu bacontener eza classé ekoti désordre alobi nanga tu vois la mission que je vais ozo ba conteneur ana o classé ngo ezonga en ordre alakisi ngane na koko soulever pe ko classer alobi mission liso masuwa munele ezalaki ya kobimisa ba masuwa mikie o edina la mai po ba réparer ngo et continuer mission mais masuwa munele so tout na masuwa mukie sa nini edindi siko yo o bana ko kene ko bimisa ba masuwa mikie wana alakisi ngane nga bimisango ko bimisango na tiki bato babetango batoli batie ba couleur siko na tiango ba o parler ba mo keke évangélisation abi c'est la mission ngabi mission monele boy abi je serai avec toi alongoli nga wana na kela ndao na kekuta mutu na libanda bato nyonso basundoli azanga makolo azanga maboko abaluki na potopota banolanda bato baoke convention nga na tuni otikali boy alobi basundoli nga ngabi bazana bolingo te ngabi tikanga na osukola yo nazi mutu alanda na meme na salle de bain na sopele me na bandi ko sukola eta na opakole mafuta na olati se na moni ba ange mi balé babim moka lobi nga tu es capable de faire ça c'est pourquoi le père t'a donné la mission comme ta mission c'est na 1 Corinthiens 13 alobi nga si l'amour alobi nanga ange muso alobi non papa alobi ki azali Jean 7:7 oh muso alobi te azali Jean 12:12 qui t'a lancé nga bi bobo tika discussion bino mbale naza Jean 7:7 naza Jean 12:12 qui t'a lancé alobi le kolondimi mission tokei tang na lamuki ya Alvin lamuki na fungola Jean 7:7 et lobi fils de l'homme balobi ba inaki parce que balai ko dénoncer que les œuvres de ce monde sont mauvais. Et vous aussi, donc j'avais déjà l'assurance. Dans Jean 12:12, fille de Sion, ne crains pas. Quand ton roi arrive avec il est sur les chevaux et une grande foule, et personne assurance que c'est l'Éternel m'a envoyé et je vais qu'il pleuve, qu'il neige, il sera avec moi. Mais la servante de Dieu, c'est comme si on osait l'angoté maman a dénoncé parce que dans le moment il y a toujours ce tomoni apôtre Pierre et Jean oh yazaki net que dernier apôtre et disciple à Jésus à Koufa et ça na ba moment qui ba ériser zo kota maman baba mi côté les mélange mais awa biso mikolo ebele maman zo moi que ba moi koko ce côté na kata musala on nzambe to ndimela bino ba pasteur ba moi koko ce vraiment ya mabe côté mingi maman ozo dénonçant oté ozo mekola qui c'est vraiment peuple de Dieu nzela o esengi kolanda te maman. Et deuxième question pour Nassisa Delix Arlo o beti lisolo ya masuwa on dit moi révélation moreza wana masuwa munene na masuwa mike ya mike zo dinda par là que voulez-vous dire maman ba masuwa mike onde banani ya minene ne banani. Merci beaucoup. Oyebi ke bitumba tozana ngweza te par rapport à un homme. Bitumba église azana ngote par rapport à pasteur Songolo, par rapport à Moutou Songolo. Bitumba oba église azana ngote par rapport à la diable. Na accomplissement à temps de la fin.
Donc nzamba akola action likambo wana ezali Arlo mtao salango akola action na vision mais Arlo aza ye moko te eza etuluku na bato yango na tango eli akanisaka tikalaka ye moko nzamba alobi non 7000 mobima baza de nzamba alingaka akoyebisa biso que Massoua c'est ça ce sont les gens qui l'avaient donné des grandes visions et bato ya pesa ki tamsu ba mission bakoka ko sauver comme même ordre na kati na église mais c'est l'église ba o bazo ki manda ya nzambe bango nde bakoti trouble na kati ya église bango nde bakoti trouble na kati ya mabota bakoti si désordre bakoti confusion par exemple na peso phénomène ndoki o mwana wa 8 aza ndoki o mwana wa 9 aza ndoki kinduma no moko salaka eko détruire koleka kindoki ya mwana muke amen koyina mutema mabe bato ba témoignage à lokuta donc mutu ozo détruire muninga lo mutu eleki kindoki ya mwana o mwana la kanga baboti bo mema ye boko sake ba jeune mais entre temps yo moko za binemo lobisaka te na tangi na bible te nzamba lobeli Moïse si biloko kozangisa bato bokonza likolo atangi 10 commandements Jésus a répété les 10 commandements mais na tangi te balobi commandement kindoki akota na lola te na tangi koboma te koyiba te koyina te bakosala ekobo te kozwa mwasi ya moto te memi ya tata na yo na mama na yo donc totiki utilité toke na ba futilité donc l'église c'est ça ekotisi désordre noko langa aza ndoki papa langa aza ndoki mais ye aza ndoki yo ndo ozala yesu nana opesa ndoki bomo kisa ngungi akomo banga ngungi donc c'est pour dire que bato mosusu tozwaki bazwaki mission ezali mpona kobimisa bagrâce omoni par exemple na opesa témoignage ya pasteur René. Oui, pasteur René, oui. Nakutaki aza pasteur consacré mais un pasteur na kati église na kati na ya communauté songolo mais traitement azui mpona baproblème azui problème na mwasi bakabwani olie église esala démarche etala ndenge tokoki kosauve moto oyo église yango moko ekomi koya kotia moto oyo libanda mais na vision biso tozwi eza likambo otinika maso ya moke te edinda ekende ezala rouillé mais il faut kobimisango tant tokutani na ye je lui ai dit que bato bakoki koabandone yo mais nzambe akoabandone yo te eloka liboso tobundi que pasteur azongela confiance na nzambe deuxième chose azongela sengo na yo abungisaka troisième démarche séparation bakabona mwasi 2 ans ayebisinga mama na kofana bote ifuna bala ngabi mwasi na za mama abala na yo pesa nga ye numéro na ye ngamona sani na luka ye soki biso egi to tamboli to kokite wato yebisa nzambe mais la démarche to sali lelo après divorce bazonga ina mwasi na ye église etelemi pe akomi passer à la joie de l'Éternel. Donc c'est ça la mission onzamba yebisa kinga ba grand bateau abi nanga Michel ne condamne pas même la chair que tu vois là la chair est faible il faut aider les gens babima na katina libulu esika satana azana posa ya ko détruire bato. Voilà papa. Merci maboko makasi maman Michel Chabani. Maman Caro oyayo motuna lobela biso femme de distinction. Oui. Femme de distinction, aza chargée de presse, il y a pasteur Micheline Chabani Bonzale. Ngai na vivaka kati na église. Naza kolanda, naza koyoka, naza ko soit formation. Maman namonaka chaque mois obimisaka ba thème. Moi na moi ezalaka na thème nango. Mama ba thème wana inspiration et utaka wapi. Et puis ce qui est bimi kaka et panzani mokili mobimba pe et simbi. Et puis
pasteur qui est mon pasteur, Micheline Chabani, namonaka tango teyaka, mama, naoka mateya, nalandaka, mais tango zote alite na il faut tikandanga, il faut tikelembo, il faut mota bongwama, il faut mota soit décision, loko la biso ba oyo. Maman, secret na yo, eza nini? Merci. Merci beaucoup. Maman Caroline Sambi, la femme aux cheveux blancs. Bonne fête et joyeux anniversaire. La joie surtout vos âmes qui mobimba. Pino Batoualanda Rabiso la Kazare, ma bon anniversaire. Na papa blesse Manzambi avec équipe Naïos. Voilà, Maman Caro. Nasi Ofandi Nabiso. Notre vie, c'est la prière. Ce que nous prêchons, nous ne laissons pas aux autres de pratiquer, mais nous-mêmes, nous sommes les pratiquants de ce que nous prêchons. Je crois que mon bel angaye, vie nanga c'est la prière. Ndako nanga la ba nanga, ba yebi ke soki le ba lali ba bonete ba donc ba yebi ke toza un problème. To la la Bible, to la muka la Bible. Totamwa la Bible. Au moins, on a été dans la camarade, on a été dans la bar, on a été dans la boîte. Je passe ce temps-là de cette distraction. Tout mon temps, je passe à lire la Bible, à écouter Dieu, à lire. Il faut que écrivain. Parce que la 5h, 6h, livre. So tout ninga classe ya malonga ba licence ba ninga ba sala na komangote, mais j'ai étudié dans la parole. Et na katsa kola la modèle kola ba mentor kola ba David Oyedep. Kotanga basi kola ba Catherine Kuluman, ba Rebecca Brown. Kotanga basi onyo ba sa ba impact na monde. Na za ba livre. Il y a ba Joyce Meyer. Na Zolanda na ebisonga na soma ka livre na soma ba livre anglais mais na ebi anglais te na moni ba tie mo simo ba komika fire ngamo na bible ba bi Joyce na somi yango ka po ba tie Joyce et tant na yenga bi Seigneur aide-moi à comprendre ce qu'on a écrit, ouvre mon intelligence et lelo na koy ko ba mo anglais na koy ko tang anglais parce que j'avais ces besoins là. Du fait d'être en présence et de pratiquer la parole, Dieu nous parle. Et moi, je parle avec Dieu. Je parle avec le Père. Je parle avec lui. Amen. Et je l'écoute. Ce que nous avons vide. Ce que nous avons non, non, non. Regardez ce que je fais à mes enfants. Regarde, regarde. Les camarades ont été cassés dans na niveau nyos. Eza politique, eza la niveau nini, eza ni nzamba la kisanga, pa ebisingo kobonde la boy boy. Et je sais que Dieu ne va pas nous abandonner. Merci beaucoup la servante de l'Éternel, la révérende Micheline Chabani. Et ça fait plaisir à trop. Alors Priscilla, Baraka Télévision, Congo Dialogue. Merci beaucoup. Je me présente d'abord. Priscilla Makangila la Mégane, journaliste à Baraka Télévision et dans www.congodialogue.com. Alors, shalom maman. Shalom ma fille. Voilà. Maman, on a lando na boké bimingi, ngolobi par rapport à question de quoi Alvin. Nengekin, précisément aux années Kinshasa, batuba ndimara vraiment évangile là-bas cité. Ndimara moi ça côté athée. Surtout dans ma Chabani so beteli mout non. Maman Micheline a comme évangéliste. Ah, yé peli sousou. Auti kuna et pas nga sala moi boîte ni banno so balanda aye pas zoluka mbongo seulement ba dire wana ya bato baloba wana amabe ya Mama Chabani ou non moi ça côté athée moi ça ko kamba mibalité mais ba parce que c'est parité na ba dire wana maman ko loba ni par rapport ya. Merci Priscilla, c'est vraiment une bonne question. Voilà. Et là on a nga ka koloba que le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Et mon peuple périt pas faute d'argent, pas faute de maison, pas faute de richesse. Mon peuple périt faute de
Ne connaissant. Donc, ceux qui disent ça ne connaissent pas la parole de Dieu. Parce que Faux débat. Faux Et débat. comment on faux débat? La Bible dit qu'au dernier moment, le Saint-Esprit sera répandu sur toute chair. Quand n'a pas lié moko, bah quitter qu'on a balobi que na kati ya bokonzi nous en Christ, en Jésus. Pour nazali banda yesute. Évangile musute. Mais évangile à Jésus balobi, il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Tous nous sommes un. C'est lui qui nous a sauvés, qui est Jésus-Christ. Il y a dans l'évangile, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de maris, il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles. Et Paul y est mon goût à Ekokita. Alors que la femme se taise. Mais à condition qu'elle devienne mère. Moi, je suis une mère. J'ai mis au monde, regardez mon mari aujourd'hui, c'est le Seigneur. Je n'ai pas gagné. Bible dit que Paul a à condition que son mari l'autorise. Chérie, tu ne m'autorises pas de prêcher? Bien sûr que oui, chérie. Voilà. Merci beaucoup. Ça fait tellement du bien. Automatiquement, la libre. Pour mon bail, il autorisé moi c'est dans loba. Tout à fait. Voilà. Et ma deuxième question est que chaque église est dans un style n'a pas évangile. Église soit à votre foi, sous persévérance, sous ma bala, beaucoup bala et tout. Ma message moi est dans l'église, Je sais pas Joël ministry est dans la message nini. Oh bah peuple le dit bah membre il y a église oyo bah on a chaque prédication na yo, on a chaque message on a arrivé la cave. Chaque message, prédication, mission la biso, c'est sauver. Sauver. Nabika. Pote na bikisa. De toza mission Yesu ayaki atiki no kolo atiki bo continuer so ayami sala moumbu. Po asalani. Abikisa biso et to continuer mission atata. Donc c'est ça. Les restes, c'est ma bala, ma pangu, ma voiture, ce sont les restes. Et notre mission, Moutou Alinga sauvé, il faut apporter Bonzamba Yesu. C'est-à-dire, c'est la sanctification. Et nous sommes en train de lutter pour que notre nom soit inscrit dans le livre des. Pour que de l'autre côté, la vie éternelle, tous à la. Merci beaucoup. La servante de l'Éternel, Micheline Chabani, la fille précieuse de Jésus-Christ. Et ça la rappelle le lendemain nous en entendant solo. Madame Vimara, la servante de l'Éternel. Ah yes. Nangina tout dans mon tour maman Michel Chabani. Tous on célébrer 3 ans il y a Joël Ministry, autres années tonga nayo et puis 13 ans il y a groupe nayo parce que ils a fait tout à l'heure là, aux ans on s'est fait la mon amour 17 ans. Oyo tout célébrer yango le 9. Nangina tout dans maman Michel Chabani. Na bandeko tout bazotala biso partout dans le monde. Pourquoi quand le Congo c'est votre priorité numéro 1? Au Congo, les gars, on a attends la grande conférence, vous parlez toujours du Congo. J'aime mon pays. Expliquez-nous à l'intégralité. J'aime mon pays. Le Congo, c'est parce que c'est mon pays. Et parmi les objectifs de la joie de l'Éternel, si les 7 objectifs, et je crois que na 6e objectif, le Seigneur m'a dit que ne peut être que membre de cette armée de la joie de l'Éternel. C'est celui qui est attaché à Dieu par sa parole et m'a réellement Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur dans sa vie et surtout celui qui craint Dieu et qui aime son pays. Voilà. Les Camerounais, c'est-à-dire que les Congolais sont partout il est. L'Africain partout il est qui disent que j'aime ma nation. On ne doit pas se... mais on doit aimer ce que Dieu nous a donné. Et je suis fière d'être congolaise. Un jour, donc je ne peux pas prier pour Yesu Masi à beta tolo. Yekutu, Muyuda, à beta tolo devant la femme samaritaine.
femme samaritaine a bêti du soleil et si Yesu. Osenga nga mai, yom toza muyuda, nga naza mo Samaria. Et puis, est-ce que yo le ki kon na biso Jacob a tika la ka biso li boulot yo ka Yesu. Le sali viendra. Vient des Juifs. Comment le baïté le sali ou tina lola? Pour ayeba ili kama makila ya. Ayeba ki bien kazaki na Nzambe mais abimai na libu wa Marie pe abimaki na Catalina ba Joseph baza banani ba Yuda ngala congolaise. Merci maman Makasmola. Merci la servante de l'Éternel. Toujours célébré 3 ans. Il y a Joël Ministry. C'est 5 août au 9 août. Balobi même bino ba technicien faut tirer ba chaîne ba télévision comme on a lo solo parce que ça li pamboli na yo. Et ça pour l'intérêt na yo. Biso tout au kutana awa na Joël Ministry et vous avez quelque chose de bien. Aux politiciens, artistes, musiciens, cinéastes, ndeko songolo paka. Bana nyoso ba timi kila poto. Diaspora nyoso qui na Congo, yango porte fongol lui pour na bino. C'est 5 août na Joël Ministry. C'est pour votre intérêt pour na yo nanga pour makamnyo sou et ba okende liboso. La servante de l'Éternel, Maman Micheline Chabani, qu'est-ce qui fait que, grâce à certains hommes de Dieu, de Kinshasa, même partout dans le monde, et bougera ministère nayoté. Et puis, dans le ministry, portes sont toujours grandement ouvertes, au Yamara Moutounia, au Bangarate, et tout là partout. Ataba benga wapi na oete. Pour enchaîner question là, serviteur de Dieu, bazo de partout au Baroya Mokoloana pour 3 ans il y a Joël Ministry et puis aux arnaud égoïste na cherté. Ni ça la que grâce ya batouana ni surtout et bouger ministère na yoté. Wana ya ezé liboso et puis de deux un échange culturel avec certains hommes de Dieu qui viennent de partout, que ce soit même ici à Kinshasa. Tu vis bien, serviteur, ma servante de Dieu, entourera toujours yo. Et Zara, pour l'intérêt tout d'abord, il y a Etonga, intérêt. Nini Otogo, bon témoignage, il y a Batouana, a toujours le bienvenu ou la bienvenue à Katetonga. Parce qu'on a yo on dit Maramoto, pamba te, parce que checking spirituel, et ça, la Jésus, dans Joël Ministry. C'est pas ça? Hein? Ok. Merci beaucoup. Comment vous répondre à Bissot, maman? Ah, papa, ceux qui ont la nyamou qui malin. Ok, malin, papa, toi quoi ménager tes. Pour Bissot, photo là. Amen. C'est ça notre objectif, notre destination. La Lola. Bon, je crois que ma grâce, pour la interrober, bande comme sous, n'a pas de grâce à mon soute. C'est un an là, que la balinga msous pour baleka. Et là, on a bien bango pour baleka. D'abord, tous accords. Mais tous accords. Mouton banga, grâce à mon msous, na libanda accord. Est-ce que lui ça robot ya monokazala? Na banolé sabilo ko poya zo makasha omona. Est-ce que le kola robot ya le bokozala? Na la sugola e. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a mutu moko te akokisaka ba ministère nyonso. Ndeto sabo nzambe apesaka mutu na mutu dose. Ata mutona lingi andimanga ta oloba ke nzamba pesa mama sabani grâce et adoration. Amen. C'est un ministère. Yes. Merci maboko makasi wana Nzambe apesi mama Micheline ministère grâce ya kozongisa sengo la batu babungisa esengo. Nzambe apesi mama ministère grâce ya parole. Ya liloba. Amen. C'est la vérité. Nakata liloba, mutazonga na nzela. Nakata liloba, mabote panzana. Ezozonga. Nakata liloba, mutaboya kolimbisa. Akasali nini? Alimbisi. Atakanga mutema. Batusu azaka mabanga wamenenga alemba ye moko. Abi mama, on dirait ozaka la bicarbonate. Oui, nous avons le bicarbonate spirituel pour ramener, parce que notre objectif c'est préparer l'homme à aller au ciel. Merci beaucoup. Merci Mabo Makasona. Pour la paix, Miko Banderolanga, Alvin Beya, Kazarema. Naina tout non maman, mais quand on nous présente biso, bah intervenant nyoso au Barosa Mukolango,
témoignage ya moko na moko et puis spécialité ya moko na moko ce qui disponibilité ozala ezala bientôt e bagay tomate oyo litungulu oyo ndembi oyo yango ekolamba kaka nde tozoloba na Pharmalola awa eza nini Foamicide na joamicide ouais eza ba médicament to melaka ouais to bagisi na bénémicide do passer bénédiction ça en vrai encore une fois maboko pe bonanga bénémicide vers ça OK merci ça fait plaisir présenter na biso bango tous a déjà goût yango parce que toyebi yo ça la fusion na n'importe qui te tout ça na besoin de sentir déjà éclat wana moto wana parce que c'est déjà les 5 c'est déjà ces débats et je crois que biso nous ba yebi biso oui. Et puis Moussa tout ça la parole que tu vraiment ma vivre récompense. Tout à fait. Tout ça na pasteur Chris il y a Washington aux États-Unis et c'est un homme bien, il parle très bien et Nzamba utilise Raiming surtout si la jeunesse pour impacter comment la jeunesse peut impacter et comment un jeune peut découvrir la capacité, la qualité de ce que Dieu a mis en lui. Et au comment la quatrième n'a battu surtout voilà, mutu aza soutem nae. Na koyebso tozana apôtre Jean-Pierre Bossolo, l'homme de la foi. De en parler si la récompense de celui qui a la foi. Comment on peut récompenser, c'est-à-dire nous avons utilisé la guérison, la miracle. Donc aza mutoyo na ministère na batu basi bazobota bikamo ezo salam toza na prophète apôtre moi ça za prophétesse et mobile aza apôtre Damina baza ba sud-africain baza ko impacter na parole pour oyebi ke tango ezatanga liloba tellement maloba papa malobezo tema likolo bato il faut bazonga retour à la parole bato bazalo quoi que Bible zanga eloko omona mutuka likama ateyaka kuna le Seigneur m'a dit oh Seigneur non teya liloba au temps ça nous devons conjuguer la parole au temps et notre Dieu est le Dieu de liloba il faut que actualiser à l'époque Jésus a utilisé la TVT biso toza ko utiliser de liloba il faut ebima ndenge ko la zopes et tozana servant de Dieu pasteur Daniel qui sera là une femme audacieuse une femme oyo a préparé batuna katina crainte les secrets de la crainte la récompense de celui qui craint Dieu de mutu mususu okozwa nzambe okomona bolamu na nzambe ka la marche na yo de toko découvrir ba grâce ebele et na kati nango toza na patriarche mpaka ya bampaka ekota ya mbandaka ye ayaka kotalisa biso éthique comment okoki kosala mosala na nzambe odekone te okweya te obunga te kina kimobange mpo abandaka yango na bogene lelo apeta tata akoli na kibogar nyonso mais abandaka na mwasi na ye komo na ye mama Doluka ti lelo bazaka na nani na Doluka baboti bana baboti bakoko comment de mutu alinga sauver foyer na ye alinga zwa expérience peut rebondelele nzambe po amona papa chawe na masa bazala soudé boy to na ba coach na équipe na biso alors to boy to bomba ba coach na to saini to bimisa bango pe baninga so basala ni ba bénéficier. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est pour cela, toujours comprendre, c'est pour cela, maman le baïk, ma récompense, notre récompense, ça sera très grande. Donc, Église Joël Ministry est allée située dans la salle Réobot sur l'avenue des Huileries, numéro 37 bis, dans la commune de Lungo, la référence Pain Victoire, en diagonale, il y a stade de Martyr Alvino Béa. Merci beaucoup pour la parole d'Élix Arlo, oui. Pour la télévision. La servante de Dieu pour éclaircir les réunions de Bazolanda, au ministère, il y a moi si maman, tous en acte. La Bible dit qu'il y avait un homme, bien
un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, un homme éloquent et versé dans les Écritures. Donc, Azalagi vraiment la connaissance, ma casse la parole. Mais, surtout qui dans Acte 18, 26, il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant attendu, les prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Par là, j'ai vite compris que Aquilas, non, moi, Sinaï, une personne, il y a des disciples, il y a Jean. Moi si dans mobile bazuye ba la kisi le basé que moi si peut atteindre boyete bande on ngai to beta nkolo maboko donc ça te comprendre et ça on faux débat vraiment on faux débat parce que moi je raisonne encore maman non il faut débat et le ko senga ko yeba ke batu il y a la coutume juive ouais diloba bazui bayuda bazui liloba quitté par la bango mais ça la coutume la bango ce qui est là c'est totalement bien biso normalement to ko bota matete to ko tolobela yesu te po to ba yuda te mais to ko ba yuda na nzelani ya nzambe na nzela ya alliance ya yesu masia donc ba bikolo mususu coutume na bango mo sakolo bate soko tali pe ba o ba puyaka sala tala kaka ba o ba puyaka basi bateya te déjà na ba coutume moko na bango moi ça dans la cuisine tala kaka vraiment ba o ba puyaka polygamie il faut mona que déjà na coutume moko na bango yango mona que na yemba côté mususu coutume na Afrique ezali kindokie Emmanuel de mutu ata sa pasteur mais même coutume na bango vraiment ah toi sa coutume na bango na kata pastoral et ça le roi ya Paul pe côté mususu le ba moi Paul côté mususu le ba selon Dieu de quelque part la coutume avait aussi son rôle et l'esprit aussi avait sa place vraiment place mususu le ba que je parle ça c'est pas le Seigneur. C'est moi Paul. Si quand on a une place, c'est moi Paul. Donc, tant que le baquet, on a zo boya, on a zo sani. Et puis on a zo lingate, il y a un zo comme l'anga. Et ça quand tu as sur la télévision, on a qui ça. Oh, azana basi, donc ça, basi vitano, c'est à cause de la polygamie. Moi j'ai dit, tu vois ça. On défend des moutons, on défend des kobos. On est la faiblesse, c'est kobo. David a le bas qui bien. David écoute à bombaté. David dit, azaki moye, mais pas azaki sacrificateur te. Yo comme kokisana David ndenge ni. Est-ce que Salomon azaki motumimbek? Ok, Bible zoba que un évêque doit se marier d'une seule femme. D'une seule femme. De côté la Bible, exacté. Merci beaucoup la servante de l'Éternel. Yandé Nathanika Izan en Éphèse, bazoba que un homme éloquent, versé dans les Écritures. Mais moi sinon mobile ba bendier ba talisien ndenge sengeli. Tout à fait. Et là système il y a Jean-Baptiste c'était tout les gars. Mais la servante de Dieu, dans un pas en arrière, hein, na mi apé un peu se peut confesser na yebité. Jour mort au bêta tourne à 5e riez. Tout à l'heure, on a confrère, un concert, total libre dans 4 églises, 12 personnes. Maman, vraiment, ça s'embrouillait, n'a pas à continuer la musique. Mais le lot, tout le monde m'a et par là, j'ai vite compris que lorsque tu étais musicienne, maman, vous êtes musicienne, au bas, on reçoit ton papa. Mais lorsque je vois ministre, que soit Nessil Moutma avec Sabino papa et Zanine. Papa on va casser. Oui papa, non c'est vraiment tout papa répond. Merci mingi pour la question na yo déjà vraiment très fondée capitale. Oyebi ngana mama to suksaka koswana na kobunda na yolo. Na yolo na balabala Miningulu numéro 16 donc na 9e mois na 1993 nde tosukisaka koswana nga na mama banda wana natikala même na signe moko na betaka elikofi mukuwa na nga moko ekota pona betaka irate beti na mi mukuwa ekoti nini etikala signe ya libela. Donc banda wana toswana kasi suna mamate
bon eloko esalama wana na eza nzambe moko mutasala ngo ngai eloko nga nayebi mwasi na nga aza mosa donc nazoloba très bien na mashaka moto nga mpe bainfluenceaka nga mpe te mwasi na nga aza mosali ya nzambe véritable mosali ya nzambe 1 point 1 trait eloko mosu eza te. Merci beaucoup, papa Chabani. Merci beaucoup. Bandeko tout bazota la biso de partout. Bazola na biso na Congo, Kinshasa, Brazzaville, na Europe, na Amérique, partout. Même na Singapour, bazola na biso à travers cette interview. Hein, c'est grand magazine mais exclusif pour nos 3 ans. Il y a anniversaire, il y a Joël Ministry. Oh, ils ont déjà le 5 août, le 9 août, dans Joël Ministry. Oh, ils allaient situer sur l'avenue. Situé sur l'avenue de Huilery numéro 37 bis na salle Rehoboth. Référence Pain Victoire en diagonale il y a stade de Marty bino tout boya bandeko tout au bozana miniololo au bozana makambo belé trop de les à côté de les à kati boya koza die de maintenant donc les allélos, ça sera quelque chose de bien. Soutenir séminaire tout à fait. Lola ekofuta esiko zali obenka maman na numéro ne ezawana ezali ozali banda Europe Singapour ndengo loba otini contribution Europe Lola et vous allez bien makasi car ndinga vina tsoko bon Lola ekofuta yo trobi ba les à côté na ba les à kati donc nzambe ya kala na lelo na azali lelo kaka Dieu de maintenant. Merci à toi Freddy Soki, merci à Gloire Kazarema. Ngana okumisa nzambe pona oya salelanga na 3 ans o nazana la joie d'éternel. En tout cas libota nanga ezalaki mukutungisi mingi. Na ngai kuna sala séparation na mobali nanga. Mais kokutana na mama oyo nde ezongisanga penya na nzela. Merci. Et puis na mariage nanga ezala ndeko moko apesanga cadeau ya nye mais na banda olinga olimbisa ete na banseignement na zwi na kati ya la joie yango nde etindaki na limbisa esiko tokoma bien yango na okumisa nzambe et puis pe nzambe asalelanga ngolo mususu mwana nga balingai ba opérer lundi mais tokene échographie nzambe asungi malade eza esute yango na okumisa nzambe. Merci. Pasteur JV, vous voulez dire un mot? Ok, merci. Vraiment, Bananzambe, na zana sengo mingi pour nous témoigner. Na makambo Nzambe asali libiso. Vraiment, na 3 ans na kati la joie de l'éternel. La première des choses, na zalaka grâce au l'art, mais Moussa Nzambe. Mais Nzambe wana. Oh, esprit na biso grâce au l'art, mais Moussa Nzambe. C'est quand nous zabilo bango na ndenga coulisse. Mais papa Paul Azolo bana Timothée que moi masanga muke alcool a muke za pe lisumu te za lisumu les sozo na masanga za lisumu parce que la kati ya masanga wana babokela nga pe malade malade moko ya makasi ya asthme oyo ke na luka lango ba docteur partout mais na zwa guérison te donc tant on a tiki masanga à cause ka liloba il y a la joie de l'éternel oyo baranjela musali nayi et pensa nga guérison maladie oyo na bebi sata mbongo ti mais à cause de la parole et pensa nga guérison. Merci. Donc pour ceux qui çaeza que nazala qui na considération te na kati ya famille mais les gens comme responsable donc makambo nyonso ezongaka epananga yango na kumisi nzambe. Merci maman pour la parole. Oui. Na zo témoigner nzambe na 3 ans nanga na kati ya la joie de l'éternel na moni nzambe en personne. Bien aimé témoignage nanga ya liboso eza que vie ba réalité tokutana ki nango na église na se décourager ki naza ko sambela lisusu te mais nazala ki converti mwana mukie alors nasala ki 3 mois na ndako na sambela kate mais tangu ngana yaki na la joie de l'éternel nzamba sala que azongisanga lisusu na kati ya bonzambe wana eza témoignage ya liboso ya mibale na yaki la joie de l'éternel mobile langa zala ki pousse-pousser bien aimé nazolo bango bien pousse-pousser ce qui a muto pousse yaya muto pousse yo bongisi kaki azala ki soki awuti musala na pousse na 12 heures azo ya kolia akomela 5 litres ya mai mais
Nanzela nzambo ya la joie de l'Éternel. Na mona nzambe kolongola mbali langa na pousse bandeko. Lokola ndoto me réalité. Akoti na moto. Lokola ndoto me réalité. Lelo aza na voiture. Et pas voter mes voitures ya sika. Non, ce n'est que le Dieu de la joie de l'Éternel qui peut le faire. Mais maman moko. Nazo luka papa nazo mona été. Papa ba abana ko se mastibe wa pied. Ouais, témoignage c'est qu'on sauve Batulio sur maman. Merci beaucoup. Na compléter avant aloba. Merci beaucoup. Alvinio ma tout moli na ndenge osakanate. Ndangina loba, est-ce que vous comprendre dimension marambo oyo? Non quoi zaki poussité. Muta pousso ba ba kasongo. Ba kadiantala. Mais lelo mutuka ya mama. Encore une fois ma pour la mère. Ça fait tellement du bien. Toi, tu as témoigné sur Soussou. Merci beaucoup pour la parole. Naïko Pamboula, vraiment, Zambé à Maman Michel Chabani. Nabanda qui évolué quelque part. Et ça a fait que, je me suis dit, je ne peux plus prier Dieu. Je me suis dit que je ne peux plus même lire la parole de Dieu. Je me suis dit, tous les hommes de Dieu sont pareils. Il n'y a pas de bon. Cette histoire de Dieu, ce n'est qu'une histoire comme ça. Et je me suis lancé sérieusement dans la masturbation. Et dans la masturbation la plus atroce. Non seulement dans la masturbation, je me suis lancé vraiment dans le film plutôt de la pornographie. J'étais trop en contact avec le pornographe afro-américain qui m'envoyait chaque fois des films que je regardais. Chaque fois que je regardais les films pornographiques, là, je suis en train de me masturber. Et je le faisais chaque fois en cachette que ma femme ne le sache pas. Et cela a fait au moins 10 ans. Donc je me masturbais chaque jour. Et par jour, je pouvais faire 2 à 3 fois de masturbation. Je peux me rencontrer avec ma femme, on fait l'amour comme habituel. Peu après l'amour, on doit se battre. Et elle me posait chaque fois la question, ah, mais c'est quoi? C'est quoi? Je ne comprenais pas. Mais elle, du moins, elle comprenait que c'était des femmes de nuit qui nous combattaient. Et quand j'ai expliqué ça à maman, et maman ne m'a pas rejeté, quel que soit mon âge. Elle m'a dit tout simplement, mon fils, notre Dieu est capable et il va te toucher. Bien aimé, je n'ai pas douté. Elle m'a donné un schéma, j'ai appliqué. Aujourd'hui, je suis affranchi. Pas question de masturbation, pas question de la pornographie, pas question de femmes de nuit. J'ai béni le Seigneur. Merci. Voilà. De l'X Arlo, on a un témoignage à Bolo, que moi ça côté yaté. Ah, Katouka. Alors, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont créé à mon nom. Amen. Ma miracle là, mon maman, Moussou Sazaf. Bonsoir Azali, Nagope Sakuna, évangéliste Marceline. Évangéliste Marceline. Merci. Oui. Comme l'évangéliste Marceline, moi quand il y a la joie, c'est que la grande sœur. Il y a 3 ans. Parce que ça parmi les pionnières, disons depuis 2006. Donc, on a la grande sœur, mais elle a 3 ans. En tout cas, des mamans auraient dit que non, on a la formation parce que mon bel langage est un voyage. Alors, à chaque fois que je m'inquiétais, azayi loko la pui nanga azayi loko la nzeto nga azayi ko la lela liloba o azako bimsango na ndo simba. Alors ando sanka bi Marseille, il faut pas t'inquiéter, ata ba problème etelemi ata makambo etelemi nzambaza akosala nzambaza akosala ata ndenge nini okende mais oza na formation jour formation na yo kosila nzambe pa ofongolo ba porte. Alors Nazaïka ko saisir le lobana aujourd'hui n'a confirmé parce que nga d'habitude terre nazaki pa maman ko bandanga en 2006 nazaro lobate attends au vandana batu boto sola na don nazaki tellement renfermé je ne parlais pas n'a causé batouté mais Dieu a fait grâce le Dieu de la joie de l'Éternel a commis singa na 3 ans au ba consacranga mosaki nzamba visiter à Fongoli Banzela et je crois que nous avons représentante à la joie. Merci, Maman Makassi.